nzamba pambola bino nyonso bato bozolanda biso na kati na émission kitoko ya babongisi loposo nzoto. Bien aimé, émission na biso kombo nango bongisa loposo parce que likamba ko bongisa loposo bien aimé ezotala age ya mutu te. Ko bongisa loposo eza likambo ya age te parce que loposo ya mutu esengeli ezala kitoko, ezala malamu, ezala présentable, admirable, aimable, remarquable. Vraiment nazali ngai moko te tozali pe elongo na c'est Clarisse Tumba ye paza mobongisi loposo lokola yo ndenge yo bongisa loposo ngai na bongisaka loposo ye pe aza mobongisi loposo biso nyonso babongisi loposo ba papa ba mama bilenge na mibange pona ba bebe pe babongisaka loposo mutu nyonso azali mobongisi loposo tala tina oyo ngai na yo tosolola mingi penza na oyo etali loposo na biso na kati na émission na biso bongisa loposo na yo. Vraiment yambo tobanda émission na biso tokopesa numéro ya téléphone parce que bino bato bozolanda émission bobenga mingi c'est Clarisse Tumba pe akopesa numéro ya téléphone en tant que moyembi po ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, ba pasteur, ba sala nzambe nyonso bobenga ye po azaka moyembi ayembaka kitoko bomonaka banzembo na ye na télévision. Bosiko pona bino balandi loposo babongisi loposo pardon bokobenga na numéro combien 089 94 42 825 089 94 42 825 Toyo kobenga tana 09 98 87 85 95 donc 09 98 87 85 95 donc okokipe kobenga na 082 83 70 504 082 83 70 504 topé na 085 21 45 823 085 45 excusez-moi 085 21 45 823 bon apeso ba numéro oyo po obenga mingi to discuter mingi o solola na biso mingi opesa pe mayele oya yo po ngai na bino toza ebele babongisi loposo toza na ba technique ebele yo moko yebi oyo tosalaka pona nini parce que loposo na biso ezala tango nyonso kitoko ya liboso pona kobongisa loposo tosukolaka nzoto na koko banda bote c'est Clarisse pesa pe nano mbote na bandeko bazolanda émission na biso bandeko babongisi loposo nyonso mbote lelo toyeli bino ba secret na biso botunaka bapona bino ezaka ndenge nini bonunaka te ndenge nini ozanga tâche ndenge nini ozalaka toujours kitokosi na kitokosi yango lelo tolobi ke non secret na biso tokobomba ngo te tozopartage ngo na babongisi loposo nyonso ya mokili mobimba po bino bokoma mpe lokola biso bobongisa boleka même biso yango wana tozana mpona bino merci bochange site te bolanda biso kochange site te tosengi mpe na basali ya nzambe nyonso bazwa pe numéro ya c'est Clarisse Tumba okobenga na campagne okobenga pe na église okobenga moninga komona te ke oyo église na ngai eza na instrument te benga likambo okumisa nzambe eza ekipaka nango te église nyonso oyo yo ozokamba na makoki nzambe apesi yo mpona sikoyo ezala ya monene ezala ya moke c'est Clarisse Tumba to kobimisa album sika tomonaki mpe Elvis mokili mpe abimisi mpe baza ebele babimisi c'est Clarisse Tumba yeyo zwa numéro na ye po
il faut l'union fait la force. Basala nzambe to travaka na bayembi. Ponga pe na benga kaye. Na Jésus la vie, na veni boma numéro 11 c'est Clarisse Tumba. Et ça numéro pour basala nzambe. Parce que bando benga yo na ba. Merci maman. Numéro na téléphone est 089 70 48 926. 089 70 48 926. Obengi okozwa. Obengi atana 6h. Si 1h, si 5h, au rejoindre Bino c'est Clarisse, tu reçois Moussala. On s'appelle Kokumisa Jésus-Christ, le nom c'est Clarisse Tumba. Soko le nom de Jésus-Christ est élevé dans l'église, Bengaye, à quoi Kumisa Nzambe. Ata na fête ata ba manifestation nyonso yo sepeli penza te kombo na Yesu Christ okumama. Tala sa pesi numéro na. Bon, to koti siko na makamna biso ya kobongisa loposo. Kobongisa loposo esengaka mutu asukolaka nzoto. Il faut kosukolaka nzoto. Omoni batu musu basukolaka te. Okomona sukoli na ye nzoto te, akamati kaka mafuta abandi kopakola na loposo ya nzoto. Mélange pe alikama. Tangu yo osukoli nzoto te, yeba te madusu na yo ya loposo ya nzoto eza polele te. Eza polele te bandeko, eza ya kokangama. Bon, madusu wana ezaka na posa ya kokoma polele. Ezaka na posa kokoma polele parce que mupepe kota, parce que loposo pe elia, parce que madusu wana eza lokola munoko ya loposo. Eza lokola munoko ya loposo. Esengeli osukola nzoto pona ko déboucher ba port wana. Okosukola nzoto na yo na savon moko ya kitoko, et puis savon wana il faut la savon moko vivifiant parce que tango yo zo sukola nango eza kokende ko liesa loposo na yo, eza ko sokola yango pe ko vivifier yango. Ozala moto ya mwindi, ozala moto ya pembe, en tout cas il faut que ça ait la vivifiant o eza ko sokola loposo na yo pona ko rendre yango très belle, remarquable, admirable pour le poswana engengo. Oyebi batu mususu soki akei ko sukola aza ko kende ko sukola nzoto na bazazu, na basavo ya mabe, na ba shampoing, donc na sima oza ko sukola nzoto na biloko oyo ekoya kolia loposo na yo, ekozikisa loposo na yo. Nzoka tango yo za kosukola nzoto luka eloko nini oyo kosukola nango nzoto pe mai esengele ezala ya kitoko bongo sima kosukola nzoto tozola kisa ndenge bapakolaka mafuta. C'est Clarisse Tumba lobi ni point kaka nde mama lobi ke non soki osokoli na yo nzoto te madusu nzoto na eza ya kokangama ata ozwi mafuta opakoli okozala te ya bien te te ekosimba te parce que mai kutu oyo ekosala ke non poso nini madusu nzoto efongama ntango otya mafuta ezwa siko forme na nzoto otya yango te. Bon obandi kambala moko otya bazazu banini ozwi mafuta opakoli mafuta nano osukoli nzoto te opakoli mafuta. Salite nyonso wana oyo eza na loposo ya nzoto esangai na mafuta bitumbala ya loposo ekobanda okomona loposo na yo ebandi kobundisama ekomi ebandi kobimisa bamakwanza, ebandi kobimisa baride, ebandi kobimisa obandi koyoka mikusa. Okomona olobi o babwakeli o maladi ya PC. Menso kande yo moko avant o pakola mafuta osokola kanzoto te bien aimé mobongisi loposo esengeli ko sokola nzoto avant o pakola mafuta. Ata soki yo ko pakola mafuta na 3 fois par jour bande ko foko sokola penzoto 3 fois par jour. Pena yebisa ki te savon na yo esengeli ezala savon moko vivifiant. Savon na il faut ezala vivifiant. Alors pona kobongisa ba loposo kobongisa babongisi pona kobongisa ba loposo na biso batu mwindu na ba mindele ngai wabino mama Israël a joie na possibilité pe capacité nzambe achakati na ngai na preferaki kosalela batu nyonso mafuta moko ya kitoko, mafuta moko
vivifiant oyo tango yo sisi kosukola nzoto il faut kopakola yango mpe nasalelaki bino savon oyo soko koti na douche okozwa savon osokoli nango nzoto mpona nini parce que savon il faut ezala vivifiant ezali savon moko vivifiant désinfectant donc parce que tango yo osokoli savon faut kende kolongola ba microbe pe savon faut tika vitamine na loposo mafuta pe soko pakoli il faut mafuta wana ezala vivifiant désinfectant parce que tango yo opakoli mafuta na loposo nzoto eko vivifier loposo na yo pe eko désinfecter yango bon ba mafuta olete batu basala mafuta ndenge wana bakei kosalela biso bazazu babiloko mabe poto beba ndenge nga na bebaka na batampon na baride ndenge na nunaka Kinshasa mobimba na Braza boyebi poleru wana bandeko na yebaki na ngai teke ba mafuta ya mabe ezalaka bon na kamati bipakola pakola na pakola na nunaka na misu na binoti bien aimé na zwaki likanisi na oyo nzamba tchekati na nga lokola sagesse na intelligence naza na possibilité na capacité ya kobongisa yo loposo na yo na biloko ozomona oyo na bamafuta ozomona oyo na kobongisa loposo atozali na baride tampon makwanza mapalata baloto babibo banduta batache noire ngalabata vimbikisi malade ya mpese banjoko biloko nyonso oyo ebebisaka loposo vraiment nasaleli bino mafuta oyo nasali yango kombo nango nini P.O.T. ezali vivifiant moko désinfectant et puis ezali nettoyant moko oyo ezali kosokola loposo na yo soko pakoli yango bon sikoyo bapakolaka mafuta ndenge nini bapakolaka mafuta ndenge nini landanga malamu landanga penza na bokebi nyonso pona lingi na lakisa yo ndenge bapakolaka mafuta numéro ya téléphone ozomona eza na affiché na télévision benga directement obanda koyebisanga problème nini eza kotungiso na loposo na yo problème na kati ya loposo na yo eza esika nini soki eza na mukongo yebisa ngai soki eza na tolo yebisa ngai soki eza na libumu yebisa ngai soki eza na elongi kobombela ngai te na maboko na makolo esika nyonso problème moko eza na loposo na yo kobombela ngai te mpo ngai nazali mama Israel la joie oyo nasaleli yo mafuta kitoko obongisa loposo na yo ebonga bamafuta oyo opakolaka basavo osokolaka nango bamai osokolaka nango babiloko ebebiso lelo okei konuna age ezali nanu bandeko age ezali nanu bandeko okomona mutu age eza ya moke bandeko me loposo ekei liboso likambo nini bandeko ezali nde likambo ya bamafuta ya mabe na basavo ya mabe alors yambo nalakisa yo ndenge bapakolaka mafuta nalingi napesa maloba pa na se Clarisse Tumba ye akopesa mpe mwa commentaire na mwa conseil moke na oyo etali bato oyo basukolaka nzoto te avant kopakola mafuta oza kosukola nzoto te mpe aza bato mosusu mpe aza kosukola nzoto na mai ya salite ya solo mama ya solo mama likambo yango mama azoloba oza nanu jeune age eza nanu mokomi lokola mobange mama alobaka ntango nyonso tuke elonge ekomi lokola ya ngando posa ngando me batali age na yo oza na 30 ans me elonge ekomi lokola bato 70 ans mais omoni soki ozobongisa nzoto na yo bien ata okomi na 80 ans bamoni oko oza na 40 ans oui tuna age nanga yoka ba age nanga so na peso age nanga okamwa mais mpo ani toujours naza toujours kitoko na toujours bien mpo oza mobongisi loposo c'est-à-dire que tika bichacha tika bipakola ya maya salite maya moto 3 mois plus tard ke bana 1 mois plus tard bichacha wana ozo tokosangisa yango ale ezwi yo mpe bajour wana mwa esali yo bien 2 semaines ale pou mais toza na baproduit eza vivifiant oyo atopakoli yango
par jour 10 fois jamais kobeta tampon ekobongisa yo nde kobongisa eza kovivifie yo ozo se rajeunir et en plus banini baridi tu wana ezolongwa na nzoto poso na yo maboko tala biso maposta tala po tala maboko na tie verni te mutu musu po maboko neza bien fa tie verni ata tie verni mais soki apakolaki mafuta mabe maboko kozala mwindu tu awa mwana nyonso tu awa banoir tala biso topakola oyo te maboko nanga eza noir te maboko nanga eza soki osimbinga maboko pete soki omoni litama fo ezala pete bapiso bizi kaka boye bizi yango moto ayoki olasepela me ayoki ondire baekai ya ngando ekai na litama yaya oza kitoko olataka bien mais eloko ezoboma yo te na yo ozobomisa soki wana te sekla sumba eloko mosusu nga na nga nasenga na babongisi loposo soki ekoki kosokola nzoto mai fo ezala ebele bande yo kokama toki kosokola nzoto na mwa mai moke boye babongisi loposo bamosusu bakamataka va pakola mafuta ake kopakola savo ona pakola no savo apres nanisa mafuta bandeko kiba tika okotya aside na ezala na yebiso nde basokolaka nzoto ndenge bapakolaka mafuta tobandaka liboso na kosukola nzoto okoti na douche ozoka soki mai ebimaka na pompi te ata mai ebimaka na pompe ya douche wana il faut quand même cantine ezala okoti na douche bakotaka na cantine to okoti na mai soki mai ebimaka na douche te ale sikoyo tangu na kati ya cantine wana eloko nini yo kotia na kati ya cantine wana vivifiant savon désinfectant ozwi kaka ta bouchon moko neti nga onga na sala bino nayebi te papa disi soki aza prêt akopesa biso vivifiant savon onga na sala batiaka yango bouchon moko na kati ya mai mpona kovivifie mai wana ozwi mai wana ovivifie yango c'est-à-dire que ozwi déjà bouchon moko ya savon vivifiant otie na kati ya mai obandi nanu kosukola mai mosusu osisi kosukola oye kozwa mai wana oyo vivifia bandi komisopela basalaka bongo bon bino bato bosaka na babenoir oyo tobengaka sani na kati ya douche oyo bokotaka na kati bon yo sikoyo merci beaucoup papa Dizzy mpona vivifiant wana merci ozomona vivifiant oyo eza na miliki eza na maki eza na concombre eza na nyonso oyo ekoki koliesa loposo na yo na carotte eza na mbisi kokanisa teke mbisi okauke mbisi ya mai eza na nyonso oyo ezali lokola vitamine mpona kovitamine yo loposo kovivifie yango mpe kodesinfecte yango bakotaka nango na douche te okoti nango na douche ozwi kaka bouchon moko osopi na kati ya kantine na mai bon soki mpe olingi okozwa bouchon nango moko otie na linyuka oyo tobengaka gant de toilette oniki nzoto bien omisopeli mai esili ozwi esi ya kitoko kokende kozwa esi ya baekai te obanda konika loposo boyo yo uti kosukola ozwi esi ekuba ozwi esi oyo ekuba obandi konika nango nzoto bandute kobima yo bandute kobima il faut kozwa esi ya pete opangusi nzoto ntango yo sisi kolongola mai na nzoto na esi ya pete eloko nini yo kosala okozwa d'abord vitamine babandaka na vitamine bato mingi baza kopakola mafuta bazobanda na vitamine te sikolo loposo kobeba nga na bebaka nasala boye mpo na bonga nini nasalaki te pakola kende kozwa kuna yo natia biloko mpo na kolongola batampo ti esimbaka te bongo soki mbiloko te na nga na suka yapi soki sagesse na intelligence te na mutu na nga bandeko nga tampo oyo ekomisaka nga lokwa mobange bandeko na nga na suka yapi nzambe na nga ndelero nga mpenza na koma mpo nazaka kobata ensam nazoyebisa yo soki
osilisi kolongola mai na nzoto bazwaka vitamine ozwi vitamine muke otie na maboko opakoli nanu na nzoto soko osisi kopakola vitamine bon nde okokamata tibe okozwa tibe ozwi tibe oyo ozwi na mafuta oyo ozwi ndambu otie na maboko tangu yo otie na maboko opakoli nzoto mobimba tina se ya makolo tina sa makolo po bato mosusu balingi kaka makolo ezala ya kokuba na bamabiata do makolo fo ezalaka propre okomona mobali akendaki na musala yo pongi ezwaki yo pokende komata na mbetu boye ale osokolaki makolo te mobali awuti na musala boye aye kokuti olali boye makolo salite ale mobali akoloba ni mwasi osokoli nzoto te apeso bizi te apusa pembe na te simo okende kobate batata mwasi bakende kobimelo bafemme de nuit balokaki yo moko ozomili po il faut konika kama tangu yo opakoli mafuta bapakolaka mafuta tina se ya makolo na yo na se ya makolo fo ezala pete na se wana parce que na koloba mingi te donc point d'interprétation entre parenthèses na yebisi yo tangu yo osisi kopakola mafuta ndenge wana kolatela elamba ya salite te po elamba ya salite pe okomona eza na solo ya mitoki eza na basolo ya mitoki eza na bamitoki oyo eza na kati ale tango yo kolatela elamba ya salite wana obandi koyoka mikusa na loposo ya nzoto tango banda kokwanza boye eza malamu te bato ebelo bino bomonaka bandute bima bango na mokili banikaka banzoto na bango na bamanyuka ya mabe mpe bapangusaka banzoto na bango na esu ya ekuba bon bapakolaka mpe bamafuta ya mabe mpe na basavo ya nini ya baside en tout cas babongisi loposo naza na makambo mingi ya koyebisa bino me ngonga eza ngonga tosuka nano apona lelo paske makambo ya kobongisa loposo eza ebele ezalo bino bozomono eza savon pate bandeko bato ya mokili basaleli bato basavo ya baside me nzoka nde savon oyo congolais to mutu nzambe asala na nzambe akeli mutu na lolenge na ye savon ya mutu akosokola na savon oyo bandeko mpona nini loposo fo ebonga koma yo mutu okoki kokamata savon ya mabe etonda baside babiloko mabe opesa mutu asoka nango loposo abeba nzambe akotuna il faut mutu abonga nga na kamati oyo bambeko na kati ya mboka na biso oyo basoso bazobwakaka bamaki bongo bamaki tokosala basavo bamaki te savon bamaki tokosala te ebele bavitamine etoni na kati ya mboko na bawenze na bazamba bandeko il faut mobongisi loposo asokolaka na savon oyo ezali vitaminé désinfectant vivifiant eza vivifiant mpona nini mpo mobongisi nzoto asokolaka na n'importe quel savon te mobongisi loposo apakolaka n'importe quoi te babongisi loposo bino moko boyebi ngai naza na mingi ya koloba te mpo nayebi te bokopesanga mpe mayele na oyo mpe bino boyebi bokobenga mpe ngai bokopose nga bakestion bokoloba bon tokomi na suka émission c'est Clarisse nalingi kaka osolola na basala nzambe na bayembi mpona nzembo album ndenge ebimi mpona botravaille ensemble mpe mpona milulu oyo ya le 31 le 30 août oyo ya solo boyoki ndenge mama Israël alobi mpona makambo etali mpona biso en tout cas vraiment bonéglige yango te eza eloko moko epesaka moto esengo moto soki amoni oyo ansepeli na yo olati kitoko soki oza na te mabe kitoko ya bilambana eyomonana te faut nde mama alobi faut kosokola nzoto bien 3 fois par jour opera mafuta no 3 fois par jour donc ekonéglige likambo ya tente obengi mafuta yango wana tout ya mpo na yo ezali yo mpe motu mpo oyo ebeba oyo ozomiki ozokoka te benga solution ezali mama sasele bino bamafuta basavon babiloko tout ezali nalobi na bandeko nyonso tout oyo basala nzambe tout oyo bazalaki na besoin basede bimi toza na dcd na kati ya studio na biso ebimaki na kati ya terrain ya mama Israël la joie na ya sœur Clarisse donc le 30 août oyo yango wana nde tozosala journée de louange et adoration toprésente bino mpe album wana donc ata oza wapi
ata oza na États-Unis ata oza na wapi soko oza na besoin oya la journée wana yaka nzambe akopambola ozosola nini CD mpe ezali oye mpe na mbongo na CD sponsor na biso ezali POT donc okoya soki oza na besoin osombi CD osombi mpe POT tokokitisa biloko nyonso tout mpo na journée wana baba baza na besoin kobenga biso numéro ezali 089 70 48 926 089 70 48 926 pasteur oza na manifestation campagne na yo séminaire na yo journée louange adoration c'est classe azali wana groupe Jésus la vie ezali wana à la montagne de l'Éternel oyo ezwami ya mama Israël la joie toza wana o manifestation mariage toya koyemba toza wana tokoyembela nzambe o na matanga toya koyemba tokoya koyemba tokumisa nzambe donc oyo nyonso ndenge kosala esenga keno toyembela nzambe tokoyembela nzambe album ebimi biloko to ebimi obengi osombi toza na mpona bino en tout cas merci beaucoup nzambe Israël la joie pambola bino bo changer cité bolanda o mama lobi bobenga na ba numéro oyo topesi bino bokozwa ba produit na bino bokozwa pe ba CD bokozwa pe ba programme nyonso tout ya journée na biso nzambe ya Israël la joie pambola bino nazongisima lobe pa mama merci beaucoup nzambe Israël la joie zali nzamba lola amen nzambe na bomo ekomone Yesu Kristo bien aimé pona kosukisa nazopesa yo sport oyo ya journée wana oyo ya le 30 août tobengi bana nzambe nyonso basala nzambe nyonso bayembi nyonso bazaka na simplicité oza na simplicité oyo ozalaka soko omoni ndeko omoni moninga aza na manifestation oyaka okumisaka nzambe elongo na baninga parce que l'union fait la force, parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour nzambe oyembela kokomona ke okoya lokola ngai tangu na yaka okomona na ye nazata na tina te bakende kochanga ka kuna liboso bino mo bomona ngati bino mo nde boyaka kozwanga mama Israël la joie ye na yaka kosabi na ba surprise naka kokumisa nzambe yo zalaka ka moyembi oyo sa lokola ngai nazaka nanga mapeka likolo te oza ya nzambe Dieu résiste aux orgueilleux moyembi nyonso azalaka na simplicité oza invité komona te ko po bapesi nga invitation te oza ya nzambe eza musala Yesu Kristo nzambe na yo baoyembela nzambe il faut ozala présent to adorer nzambe longo bana nzambe nyonso basala nzambe nyonso tokokuta le 30 août avenue Boma numéro 11 Bandal Bisengo donc référence marché ya Baluba donc soko bengi pe na numéro de téléphone to kopesa yo adresse et puis mukolo journée wana ba mafuta nyonso za moins cher parce que pe autant zali sponsor ça ko sponsoriser journée wana elongo na Yesu Kristo nzambe na biso bon totikeli bino sport wana merci ming bye